Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Mama Milo, mama mayele, Miloski, Milo na Milo, mama mayele, Miloski. Ah mama, Miloski. Matikisa kona nzela ya minu, Miloski. Alingi sokome moningi sosenae, Miloski. Alingi sokotuga zuwa depite, Miloski. Mamilo, comme se présenter pour votre baye, vraiment qui est yo, toboyo, bâtir voix à intelligence artificielle, les gens Mamilo, Mamiloté. Ok. Bonsoir famille Bota, TikTok. En tout cas, merci beaucoup. Nandenge Boyambinga Lilo. Ezali bien ngai mama Milo, obabengaka Milo 50. Milo 50 kombo na ye Mimi Loleka. Mimi Loleka na Mimi Loleka wana nde tobimisa ye kombo ya Milo 50. Aza actrice ya mboka Congo, Kinshasa. Azo evre, azo jouer, donc nazo sa théâtre, nazo koma pe, na sera pe mise en scène. Donc wana ezanga mama Milo 50. Donc eza piratité, eza intelligence artificielle, mais ezanga vraiment en personne. C'est ça. D'accord, maman Milo. Maman Milo, ce que question n'a peut-être batumpe musu basa balinga baye pourquoi au baki 50 na kombo na yo. L'autre comment on a 1050. Pourquoi 1050? Bon, 50 c'est ça, non, taille nanga. D'accord, ok. Taille nanga, ils ont taille 50. Il y a un peu la mitié 1050. Ok. Donc, on a qui venait, on a miss, on a miss mon. Ok. Allez, là, on là. Après, on a comme taille 50. On a comme taille 50, on a comme 1050. Quand mon père n'a mis bambela sous ce bouquet, on est à 50. Donc, il n'y a rien de grave, il y a à taille. Donc, d'accord, j'espère te comprendre, hein, famille Libota, Batunion, Balinga, Maman Milo, vous comprendre pourquoi Maman Milo a baki ça 50 na kombo ne doti to benga ka Milo 50. Ils a qui taille na eza taille 50. Donc, il y a na. Et la famille Tobo Sanate, Bakado na biso to tinda on à 100%. Tobo Sanate, Bakado to tinda na 100%. Et 100% de agotine de la Mamilo. Mamilo, deuxième question, Mamilo, comment au côté qui n'a monde de théâtre? Qu'est-ce qui t'a poussé au bandeau de la théâtre? Est-ce que ils ont idée na yomoko depuis bon mois là ou tant au colika non on a ça dans la théâtre? Venez non ligne. Bino be o se présenter na barata ba kombo ba poser na ba question. OK, na se présenter. Ngai benga ngana TikTok ba do sa benga mama win mais kombo yeba ni troza Exode 14 Mongala Delix. OK. Exode 14 Mongala Delix c'est mama win. Merci pour la mama win. Ngai. Vraiment la banda théâtre à Moukié Makasi. Je crois na âge na bandi théâtre ba msupe na tamsu na groupe na babota makité parce que na bandi théâtre na ba 80. C'est-à-dire na partir ba 87 88 la banda théâtre en école. De mona ka ba bodo, to bana ba théâtre en école. Il y a des gens peut tamsu mona afune na poto ba nani ba congolais ba joana poto na baza ba griot ba conteur tous arabes to bana ba théâtre na classe na ITC Camo ezaki école moka des autres na matete mais ezaki école mo bande ko former makasi ba artiste to bima ba premier na ba promo scolaire donc na matin wana ezaki vraiment biso bato bande ko régner donc on a banda théâtre kala penza na donc kokola na nga nyonso tant na nga nyonso na lection na mosala ya théâtre ezalaki na ba spectacle kokota
jouer na ba salle na nde na kokota et pas poser lomé na comme ça là théâtre na télévision ti lelo na continuer ka ko sala théâtre donc na umeli penza na salon ezate dans les ans classe professeur ka so ba moni mona moko aza moi brillante azo le ba bien azo s'exprimer bien professeur nda choisir ça ki biso to sala ba théâtre ya école nde to sala ba théâtre en école et puis pour continuer nango ba ya musupe ba bengi singa na ba groupe na bango na libanda ya école na komi pe ko jouer et ke ipe bongo ti na yo kuta na pele ba poser lombe na groupe na bango moko to komo sa pe ba spectacle na bango ndenge pe kokoma pa sali pe chaîne ya télévision na kokota pe na groupe Simba ti lelo naza artiste comédienne. Merci beaucoup Maman Milo. Maman Milo, alors tu te sens comment en tant qu'artiste congolaise ou et surtout tant bobanda qui nande bokomi lelo pour bandi kala depuis les années 80 ay bamsu baza no babota mitenga no lobate pour boya osala un calcul. Tu te sens comment maman yebi sa biso nano? Théâtre Congo ezara boni Maman Milo na lingaka yo ojouaka bien donc et puis ça me kaka metinga na loba pour moi et longolanga complexe et puis ça nga assurante yanga moko na théâtre so pe ndenge évoluer et banjo bima pe et bima na ghetto poto comme mona pe awa ba maboke TV ezotinda pe banani ba équipe technique ya mindele ba comme oya ba réalisateur ya ba étranger ba comme koya ko tourner donc on comprend que théâtre na biso comme peut ko évoluer mais biso mona Kinshasa ata tozo profiter te na ba caché parce que caché en soi na musana biso ezaka lango vraiment lisusu te et comme salaire donc salaire va calculer ba pesio po caché ba discuter kan to discutation c'était va pesio ba pesa yo et puis et ça la biso kaka parce que dans le temps théâtre ezaki na ngoka to ndo sala ngo po na passion kaka na linga bobo ki osali spectacle besili ba bandi peso ba félicitations bandi ko peso beloge et tout mais c'est qu'au théâtre comme les sabatu et comme bali sabatu et comme musala na muke bazo ko joie bazo ko s'organiser bon tant sabana bazo lia na mbongo wana bazo futa bandaku donc moi je dirais qu'il y a une amélioration. D'accord Maman Milo. Donc Maman Milo, to comme la troisième question na biso. J'espère que toi qui est bien, bande koso toi qui est bien beaucoup mettre dans la commentaire oui et qui est bien Maman Milo répondre qui toi ko bison to toujours comprendre. Bison nous toujours comprendre vraiment très bien. Maman Milo, rôle nini au sala na Bellevue TV parce que là on parle que de Bellevue TV na podcast na biso za mingi to lobelaka Bellevue TV au limbisa biso. To yango dans le cas toute famille bota tout na plus makambo yo sala na Bellevue TV sans polémique en tout cas. Maman Milo rôle nini au sala na Bellevue TV o etikala ti leo na motema rôle nini vraiment parce que donc toi ba non rôle en tout cas na Bellevue TV na joué ba rôle ebele a classé nga partout partout na grande mususu nazala mama ya Diana na yebi suti te o Diana azali na mbongo mwasi ya Omari oui soutenir famille mususu biso moko ba famille ba pauvre et tout Omar alia mbongo na mona ka penza net ya solo na lela ka penza ya solo ma misange kitaka penza ya solo. OK bande ko ko mela biso titre film ana na commentaire ba famille Bota s'il vous plaît. Le bon Maman Milo continue pardon maman. Ouais. Donc et pas besoin na jouer vraiment ba film ebele comme maman députée na film o dezara ba maman députée wana
et nasepela na mpe makasi parce que sur la biso nyonso nde tozokola ezalaki nasala nanga droit nakoma député nakoma boye mais babiloko nyonso torate na vie tosala yango na théâtre donc so bapesinga role wana namonaka neti na se rattrape quoi comme eloko na rataki yango naye kosala yango malgré eza mise en scène ya bamama député mpe sepesenga makasi role nanga wana role nanga mosusu nazwaka je crois ya liboma Miyamad. ya mama na grâce ya mama na grâce nalandaka grâce na ya liboma donc non me natalinga mona sekaka bakasing na ye sekisaka makasi na oyo nazalaki toteki ndaku nakomi nanga mwasa ronel alenga mbongo akimi na ye nabilaka nasekaka so navandi nakanzanga na tableau tozalaki na grâce parceque nazoyebisa grâce ndenge ronel faya somba voiture akimi na mbongo etu esekisanga makasi donc bafilme ya makasi filme oyo mwana nga utaye mpe kokufa nani oyo ti oleka mpe kala te Getty donc baevre vraiment eza makasi oyo nazokota mpenza na kati nauti mpe poto mikolo oyo donc mikolo oza mama Schengen nakoti filme nde nayokaki soni makasi filme oyo nakomai na zemi ya ada ok na banda odéclaré mama donc odéclaré mpona babilo osango bien ngabina bazemi ya baada lisusu non c'est-à-dire quoi omoni bafilme biso tosalaka bana mpe batalaka je sais que bana bazokola bazocomprendre que eza mise en scène mais des fois ça fait aussi na banda oloba surtout na lala na mbetu malgré nafinikaki nanga oui okoti komwa mpe air moko yo moko na ifo miyoka soni yango monaka artiste nde balobaka artiste aza na sexe te nini te c'est bien mais nous sommes des bantus de fois oyoka mpe kaka mwa soni mais c'était bien j'ai aimé na debi mpenza ta botuni ye moko la patron na esa bino na bandise ka bapengaka tableau ngabila patrona bake kotikanga lisusu vraiment bapesenga il devait incarner ça très bien donc yango omonaki réussite esalamaki mais c'était mama Milo na bafilme ana nyonso tangela biso ka moko kaka oui olinga nyonso mais tangela biso ka moko oh c'est pas attends ebi titre te mais juste ka rôle moko kaka na o nyonso film nyonso c'est pas na o joie moko mais ya bafilme bon wana bino dodo posa ngai naloba filme moko mais ngai vraiment na baevre nyonso na barole nyonso bapesanga nasepelaka nango parce que nasalaka effort na incarne yango bien epuis nasalaka effort nayoka ye moko Belleville parce que Belleville quand elle dirige ezalaka te azotala bino créer po totourna en improvisation malgré briefing eyaka mais nous créons aussi badialogue na biso moko aza wana okenga dialogue no mabe aozongiso pusabi yami kata yami wana zela wana te kokena kote kuna tenga na sengi wana te azongisi yo tu vois l'air ozongisa yo obandeli so osali yango bien tête à 3-4 fois ozongiso et puis ataka mai na monoko te mpona mosala na ye c'est pour cela na félicitaka ye na sepelaka na ye makasi na mosala wana oyo asala wana donc bafilme nyonso na oloba te ke oyo nasalaki yango nalingaki yango makasi oyo nalingaki te en tout cas boexcuse ngai bafilme na nga nyonso barole nyonso bapesa nga epa ya Belleville nasala effort nasala yango bien puis nasala yango bien nyonso nasepelaka nango nyonso nasekaka bino nde na chef d'œuvre bobi Mama Milo na oyo osala mpenza makasi oyo oeshuwaki mais pour moi nayebi ke
nasala makasi nasala yango bien et puis nasalaki yango bien. Donc c'est ça. D'accord, Maman Milo. Merci beaucoup. Maman Milo, dans le monde de théâtre et l'élo, s'il faut changer quelque chose, il faut changer Nino. Parce que tout le monde peut l'élo, groupe de théâtre comme belé. Théâtre, vous avez qui na télé, côté YouTube, vous avez qui na CD, beaucoup na YouTube, jeune peut et s'il faut changer, et là on peut changer na théâtre. Changement à côté niveau changement eza ebelé, changement à côté artistique, changement il y a côté personnel, changement à la vie quotidienne, changement à la cachet artistique. La vie dans la profession kaka na monde na bino wana et no privé na ni kaka na théâtre pour changer nous. OK. La théâtre na biso na ni kato longola ba sentiment. OK. Longola ba rancœur. Tout ça me sala bien. Tout ça me sala bien. Et on va biso. Parce que ba vie union fait la force. Tout ça me sala bien. Tout ka ba thème moi bien o eze ko édifier. Baptême au bazo se retrouver nango parce que ba film monsieur Zalara o sali yango mutu penda moneti ba betela ki bino lisolo na ye donc to aussi mobino o sali na bino télé dramatique na bino mais bimi penza histoire vraie donc ka babilo kezanga tina ba bassesse tout ça musa bien parce que nous sommes des éducateurs de masse et puis tous ba leader d'opinion yango moki mobimbezwaka so basepeli nango eza na bon côté kokende bien so pesa na mauvais côté dindisi donc tout ça me sala bien tout ça me sala nous sommes des demi-dieux to créer makambo batu basepela et non batu bayoka passe donc c'est ça. Merci beaucoup Maman Milo. La famille tout inda ba cadeau na biso na 100% s'il vous plaît. Bon bouger vraiment parce que là non on a equity. Maman Milo, dernière question avant de taper moi quelques personnes bon on a pour ça va poser une question cas professionnelle hein, parce que sans polémique. Conseil ni au côté ça na ba jeune talent oh ba yelelo na taka dans la Bellevue TV. Quand na Bellevue TV par exemple ba Wilfried ba chef body ba Nikita ba Myriam parce que ba Myriam baza ba Maman Milo lobby ba Nikita ba Maman Milo lobby conseil nyoko pesa ba jeune o ba yelelo en tout cas wana kuna ebisaka bango là dans le sang batu ba improvisera te ba botama nango soko botama nango tato bundi e ko simba te ndo moni bana nyonso to baosala mosala et pas Bellevue TV baza na moi na bango na nzoto maintenant ezaki na motu moko abimisa yango façonner bango nga na conseiller bango ka baza na matoi ya koyoka mais baza na monoko te ya koloba mingi parce que monoko elobaka mingi esumukaka mingi mais bayokaka mingi parce que balobi soki bazosala ba remarque on encaisse on se défend pas donc bayokaka ba remarque nde kokolisa bango vraiment balanda te bato bayaka ko embrouiller na matoi parce que bakoti na chambre eza glissant eza makambo ebele bamusu babima nango bien bamusu pe badinda nango donc bayoka conseil basala mosala bango bien baza na avenir nzambe osala so basala yango bien lobi tobetela bango maboko soki basali mpe mabe biso toza wana kaka mpona koobserve vraiment en tout cas merci beaucoup Maman Milo mais avant na bandomatisa baposer question fona tia nzembo badepute onalinga yango mingi nzembo Maman Milo nayemba akanga moko nzembo Miloski mama Miloski Miloski donc Miloski
maman, Milo skié. Vraiment. Mamilo, pour ça qu'il s'est mais tu comme Adjana Souk, alors bandeko, vous bandotine de la demande, vous m'avez posé la question, mais avant, non, est-ce que 100% aux gens la question à poser? Ouais, bonsoir maman Milo. Bonsoir. Oui, maman, moi c'est 100% famille Ibota, on m'appelle comme ça, mais je m'appelle Dorcas. Moi, à la ville à Lemba. Déjà, j'ai une question, ça provient de Belgique, de la part de notre pasteur, pasteur à la famille Ibota, à la Belgique, pasteur Alfred. Alors, il a posé une question pour Naïe, il a dit, pourquoi maman Milo a raté Carole? C'est quoi son secret? Merci 100%. Merci. Ouais, le problème na rôle te parce que na se concentre ka so ba pesinga rôle na en tout cas na so na zo jouer na loba lelo eza mukona nga suka eza jour asuka donc na bomando to na silisa et puis na yo kaka so ko zo jouer rôle ba pesi yo yo ka to azo pesa rôle azo briefer pour yo comprendre bien il faut poser question. Pour poser question, là, azo briefer yo bandi déjà comme journée na kati ya motema robisa. Parce que makambo to sala ka ezala na makambo to zongo na lola te, makambo to vivant pas. C'est la vie quotidienne na biso. Donc yo ko là va tout ni balobino que maman Milo za député ozo sala campagne électorale. Automatiquement ozongi campagne électorale ezalaka ndenge ni ambitieux à la drame, il faut dramatiser que l'on mourrait comme ça au moins ma casse. Donc c'est ça, maman Milo, c'est que les alanga ayo kaka et puis sur scène on va concentrer dans ça non ça là. Na bo ça na nyonso na lati personnage nangai pour incarner bien. Merci. D'accord, ok, merci. Celle-là maintenant, ça serait ma question. Maman Milo, on veut savoir, enfin moi je veux savoir comment vous faites pour gérer les critiques, la pression des réseaux sociaux. Est-ce que maman Milo tient ou bien maman Milo, elle est parfois perdue dans ça et puis ça cahier, un truc comme ça? Oui. Il y a réseaux sociaux, et bien, ça me fait très mal parce qu'on se dit que nous sommes de l'autre fois là, c'est que nous sommes mais c'est satisfait quand même la population d'habiter pour commencer à Bissobo et surtout pour la zone de Makambo, le critère, ça me fait vraiment très mal. Ma démission, il y avait une dame, je ne sais pas si elle s'appelle Nakatia, elle s'appelle Sabine Bota, m'a envoyé souvent ma lien, il y a ma fille, ma émission, maman m'a critiqué, maman m'a fini boyer. Je me suis pendant la estomac passe ainsi maman à côté de la kanga lisusu te okobomisanga kotinda te tu vois donc eza eloko oyo ezopesa pasi mais je sais que chaque chose a son temps et koleka makambo peut la famille a envoyé vos demandes pour la bâtie. C'est la demande, il y a maman Nadine. Maman Nadine avait la demande. Algongo? Madame Nadine. La famille, s'il vous plaît, envoyez. Pour notre des personnes. Non, non, Madame Beka, posez votre question. Oui, bonjour, mamie, le 50. Et oui, ayo yango ba bisous. Bisous, mamie. Ngana posé question oyo. Barole au jouaka après avoir joué barole na yo, après sur la scène. On se s'entendait ngeni na barole na yo.
même na niveau ya famille na ete so baposer question ya koti siko eza barole mosusu se nasilisi na bimi na bandi oseka ya moko omona solenda nasilisi omona bevie moko aseki abi ya mimi yalenganga yami makambo osali kuna donc nalinga so na bimi na scène motu oyo tozwaki na ye asepela afélicité nganga mpe na félicité ye parce que encourageaka mwana tunaka mpenza eleki ndeni ti lelo natunaka mwana tuni mpenza na bi nayesi Sylvie nayesi ndeni cg abi c'est bon mamilo nayo po otunanga bina tuna te ndeni ifo natuna parce que match eza matata makasi donc c'est ça so na bibi na scène nalingaka siko nata bilongi ya bato basexprime namona soki esimbi ube esimbi te so na sentir ke esimbi nga mona yokaka esengo na kimia parce que eza mosala ya moninga apesi yo il faut quand même osatisfaire ye il faut asentir oyo azalaki nango mposa epa na yo asentir yango de fois natunaka mpe Belvine abi bela nde Nicolas Patrona c'est bon abi c'est bon yami donc c'est ça na exagéré te na bebisa pete mais na kende selon histoire na ye donc yango wana nalinga bongo na nalinga so na sisi na ye batu ba féliciter ngai et puis nazo moi ba remarque merci. Ok, merci mamie. Deuxième question, là, pardon, il y a d'autres. Hey. Maman Exode l'a posé. Normalement, il y a des questions, t'es maman, mais vas-y quand même. Ok, là. Alors, Téléga l'a posé ka inspiration à Nzembo à maman, Nilo, moi, si qui te repose, Nzembo à des bêtes à fort. Inspiration à moi, ouais. Like, vous qui avez la réponse là-dessus. Nzembo, tu es là-bas député. Nzembo. toyembaka na badepute nga mpe nazwaki yango natia yango na ndenge na ngai mpo nazalaki candidat ndenge nga mpe nayaki obimisa yango natie mpe nkombo na ngai. D'accord, merci beaucoup maman Milo. Là, maman a biso mosusu Mati a posé question. Bonsoir à tous. Bonsoir maman Milo. Bonsoir vraiment nesengo ya partager panel moko na yo. Question na eza boye mpona moni mama Exode batuni yango te. Première rencontre na yo na madame Belville ezalaka na groupe Simba to na banzoli po place wana na moni nzire batuni te po temps mpe elekaki ebele. Rencontre na waji boso na madame Belville ezala ndeni donc voilà merci ya okokita na bino ngai. D'accord, merci beaucoup. Belvine ande komona na ngai na nzonzingi epai ya major maître sololaka te parce que nga azalaki mpenza trop major te na loge mais pas major te mais kosola nga na Belvine liboso ezalaki na groupe Simba nayaka groupe Simba je crois nayaka ojouer film mo wana déjà nasi na longwa me nayaki namoni Belvine asepelai na ye nabi fi obien mono kitoko. Oh. Non, film na nga mo otia ye. Omi pe film na nga na bengi si pe ye azaki principal. Se botali film ngo comme na titre ngo ezaki kwanga échantillon. Ezaki pa ya nani na kotaki yango pa ya SPL pa na natakaza so boluki kwanga échantillon donc Belfie azaka artiste principal. Donc nga na munga sepela na ye ndinga jouer kinga o so jouer bien, c'est tout naturel kitoko. Ne na bengi saka ayaka naza kuna ba pochette film na kenda oteka ngo ti na ngola nga mona na dipika ki ngo kwanga échantillon donc la place où on a bevi to solo là qui et puis to yebana ki bien c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Maman on peut fongola micro maman. On peut peluko qui fongola micro. Bonsoir la famille. Bonsoir. Bonsoir Maman Milo. Bonsoir Maman Lévan. Maman Milo, on a le banane, félicitations. Zéro va vous bébé. Maman Lévan, il m'a guidé à comprendre écouter les kéks. Bah ben il en français na yoki Maman Lévan. C'est pour ça. Yoki penza na comprendre. Maman Milo, félicitations.
Merci, maman. Oh, présence na yo pendant la film. Et beta biso déjà, et ça la biso déjà bien. Merci beaucoup. Surtout na dessert rival. Wouh! Ok. Et si ko linga ko kwaya na tension tango ba mama Mageleni ba yaka na mama Nina Linda. Ti. Olelisanga na sepela na yo lisusu makasi po eloko moko bete place wana. Faut vraiment kotika ka muta comprendre choc nini ozalaka nango na minute wana. Donc otalisa biso ke obungisa eloko mutuya siko eloko ngo omoni yango liboso na yo. Donc nzamba lola pambola kayo mama Milo. Nzamba lola pambola ko. Un jour fona mona yo penza boye na misu. Fona mona bino nde tokutana na mama Etwali. Soki na yeki sasa tu mbala ma personne na yena na osala pende photo kutana na restaurant Belleville. Merci beaucoup, maman Léva. Ça la biso fierté moko ya makasi na famille Bota donc présence na bino et pesa biso siko esengo poto partager ba film poto kata ba film to tcha na TikTok to poster bino na banani na biso na ba communauté na biso na YouTube donc bozo sala bino sala malola pambola bino nzamba lola bakisela bino mutuna nangeza boye mami non poser question te maman nani na poser question na poser te ça pour ça tikanga hier Vandi la 30 minutes maman bosani lelo kuteza mami non bakisela ngata 45 secondes mais mami lo tango bapesaki yo role ke okozala angwali mai okolia bato bambongo poto elobeleki oni Mama, ngai na telemaka wana so babenga mami loko jouer lobby. Ok mama, na simbi biamba nga bakomenga kaka ke. Yebaka okouta poto. Donc soko okouta poto, bunda na luka na sia valise na yo eloko nini okobimisa pono bima mwana poto. Tu comprends? Ukape mo ba perruque na yo wana ya bavuzi la vuzile yaka na onga na oluka na ye. Na komi kuna la casting bandi ko expliquer yo en détail. Nale bakomela biso na telefone bakomela biso détail te baexplike biso ka histoire outa poto oya boye la okomi na sende oye koyeba ke poto na outa na koya na ozala nani mama tindike mama melambongo na oya na mobali moko mokebo odi oyo na déjà l'esprit na ola oya koyebi ke babenga bayebisaki déjà ke okojue mona poto omata bato na poto donc oye déjà l'esprit wana en tout cas on a na na makasi et d'ailleurs on mopé pour nage moi habitu bato e journée mo bato tourner te pour exact place ngo bobaliki to zongi ba changer biso jour biso za problème te na problème te non so ata ko changer nga team ko na oyande to yaki deuxième tour nde to tourner yango et tout na ndenge pe esilaki en tout cas na sepelaki bosali mpena mosala makasi famille Bota nazo féliciter bino c'est ça promouvoir les artistes c'est ça ce que vous faites là en tout cas comme ça on a souka mais na le mais na sepelaki na rôle na ngai elekai bien vraiment apesaka kanda popine ok apesaka kanda po ani mama nayoka kaka sepela nabenga yana yebise omoni ata passeport te vraiment mami lukas ezala bongo te mutu soki bayebi te ja poto ayoki poto donc fo sepela non moto atiatala ambasade te naleki nanga motema mabe olatela ata yaya ma moto asukola moto apoto balengelaka vraiment. C'était bien. La famille m'a dit deux personnes, s'il vous plaît. Beaucoup ça n'a pas cadeau, tout est dans 100%. Tout est de la mamie le thé pour encore. Alors ça, l'autre côté et que vous allez faire les champions. Donc tout est dans 100% des attines de la mamie le. Boy binde tout ça là, s'il vous plaît la famille. Toi aïe les lots aïe binde podcast et les cartes. Tinda cadeau à 100%, 100% au de la mamie le.
Donc, c'est comme ça que ça se fait. S'il vous plaît, toujours le babo, pourquoi? Parce que moi, d'attaquer, la difficulté à ça va cadeau. Il faut que maman un peu plus âgé, comme si toi, tu as bien un côté. Bon, si le langa, là, ton faut pas langa la combinaison en espèce, na cause de la maman. Voilà, c'est comme ça, des pays dans le pour ceux qui lié bakada pour ça l'année dans le hôtel et pourtant que ceux qui te signalent mon espèce à cause de ça méga au to solo na c'est ça. Merci beaucoup. Question. Bonsoir, maman Milo. Oui, dans rapport à un allô. Allô, bonsoir, maman. Bonsoir. J'ai deux questions à poser. Ok. La première question est, je vous ai suivi au début. Vous avez beaucoup fait de loges par rapport à votre métier d'acteur. Alors, j'aimerais savoir si l'un de vos enfants veut suivre votre chemin, c'est-à-dire devenir un acteur comédien. Quel serait votre avis par rapport à son choix? Oui, pardon, réponds un peu à la fin là. Maintenant, tu as pas, ouais, donc. Ouais, tu disais? Allô? Maman, question n'a pas bien été. Je crois elle est descendue, hein, je sais pas pourquoi. Elle disait que ceux qui moi n'a ça la théâtre conseil pour Oui, ça les vocation na eza mabe te na oboya te parce que baninga mosusu mpe toza na bango bana na bango bazo koévolue mpe bazosala te bongo bana oyo mike biso tozotibula oyo bazojoue baza mpe bana bato mais mama amoni vocation atindi mwana eza métier moko très noble ata lelo mboka na biso nani considéré yango mpenza te mais avenir ta mosusu ya bagénération mosusu pour reconnaître bango. Donc, moi, je suis mais pour le moment, en tout cas, je suis moi, je suis ce qui n'a sentir. Je sais que ma deuxième fille a un peu dans ma bâtique, qui a peu des fois dans le tournage. Et puis, à mon frère, mais mais ça va manifester. Choix ya osa théâtre na opekisa ete na kuencadrer kaka. Je peux passer à la deuxième question. Oui, vas-y vite fait ma chérie. Ok, par rapport à la deuxième question, c'est par rapport au rôle joué dans deux films. Le premier film c'est Concupiscence et le deuxième film c'est Sacrifice. Voilà. Et dans Concupiscence, ici, c'est quand vous étiez la Sugar Mami de Ada et que grâce, vous avez surpris un flagrant délit avec Ada. Là, c'est dans Concupiscence. Et deuxième, c'est dans Sacrifice. C'est lorsque vous étiez la Sugar Mami de Grâce ou Zolo. Et ces derniers étaient en train de vous faire beaucoup de bisous. Et voilà. J'aimerais savoir si vous étiez interpellé par rapport à ces rôles. Si vous étiez interpellé par un membre de votre famille ou une personne quelconque par rapport à ces rôles et comment vous vous sentez dans cette peau des personnages. Voilà, c'était ça ma question. Ok. Merci pour la question. La question est pertinente. C'est pas le problème qui est là, l'axarabino penza temps chaud, comment on appelle ça? Raté na biso, yango na totala na making of te. Making of la motala yango mingi te, bataka ok, d'accord. Ouais, ba coulisse na biso c'est ça. La coulisse na biso eza pe matata. Surtout oyo ya grâce. Grâce na loba atenga penda diki ya solo, j'ai pas mon là qui. Donc mais que pour ça na yo. Oh maman na honte. Donc na eza rôle. Eza
personnage. Ce n'est pas Milo Leka, c'est Milo. Hein? Donc, je dois faire ça bien. La faut baisser les bras, ça enfatillage quoi. La salle qui a interprété, la famille va poser la question de Bangali là. En tout cas, c'est Kanga Kaka. Comme il je sais pas, moi, on te le baga. Bon, ni pe mignon, comme si tu vas voir la boue, mais c'est que j'en attends, parce qu'il y a des films, les mise en scène, la mise en scène, tout est fini, quoi. Donc, c'est aussi, c'est ok, et puis on oublie. Donc, c'est ça. D'accord. Voilà ce qu'on a qui manque, voilà, babi. Mimi, Ngamo, et même bon, Nakami. Oh, collabore ici. Hey, vraiment. Oh, ça mon gars la tête allée. Brina, vas-y, question là. Je connais la question, hein? Oui, très bien. Oui, maman, très bien. Merci. Bonsoir. La question est Merci beaucoup. C'est bien que surtout si je vois la immature, on appelle ça mamie la bonne. Tobi là, papa Serge. Yo là, papa Serge. Ah, ok. Moi, vous avez beaucoup de cœur pour nous. Zamba papa, son longue vie. Abati faut mailler na kata musala na yo, o garder toujours dans sala kamo qui n'est changé au thé. C'est tout. Merci maman. Merci. Maman Nadine, bonsoir. Bonsoir, Mamilo, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, maman Nadine. Oui, Mamilo, ma question exacte, nga zami ba félicitations, non, félicito pour une rôle union surtout ba pesa rayo au jour ça la bien. Rôle union surtout nga na ta na film ba pesa ko na Belleville TV. Orata ngote donc pour nga ba félicitations musala kitoko donc. Na eloko ba c'était ba félicitations kaka. Merci maman Nadine, merci beaucoup. Donc bo kitanga na question te pour Mami lo de na mona nyoso tu malamu pour. Eh maman, Nadine. Eh mami lo zela question ye zela. Oh. Hello. Mami lo. Oui. Mami lo. Ah oui, Question ye question zela non. Question. Amilo. Nebo joana na ba petit garçon ala biba na ba la miki wana ndebo joana ba wana. Ba banga kate ba sala vraiment do. Oui. Ouais, babanga kana début, on peut se la géo la qui est que scène. Il faut jouer en bien. Donc, na ba début na babanga kaka. Tam si so bo jouer na noté, tam si bo blague raté. Parce que entre nous aussi que ça rappelle na ba blague peut aussi kakape, tam so avant film là on peut ces exemples net na ada. Ada to benga les amis garçon miom, tu vois. La tête des histoires, tout ça, le miom, dans miom makasi. Donc, bon, les amis, bon, sympathisant déjà. Tu vois, sur scène, bon, ça peut dire la réticence. Mais par rapport à Tamsuna Bodi, Ndenge Bandaki, il y a deux billes. Mais c'est un garçon courageux, hein, à Ebi Penda. Na ndima qui coûte tout fait que à faut jouer n'enga jouer tu vois na. Tu vois, c'est puis mais on a des fous c'est tout ba mbali kaka tata bana basi donc on a ba jeune fille on jouer na yote amona rona musika une fois là bandi ko jouer no azolenga no yemo azobanga donc il faut que tu sais na jouer on l'accepte
na théâtre na sika na kala ezalaka te parce que moto mosusu mpe ya kala omona incarne bien te moto asika beti yango donc kaka ozwa place na ye non c'est ça. Merci. Maman, Mille, toujours soit deux dernières personnes. Après, on va continuer pour R et Leki. Je voudrais à signaler que depuis les débuts de Konao, ma maman étoile Yoyo Azana Yo, à soutenir Yo dans la commentaire. Étoile! Étoile, il tient ma cœur et mais tapoter. Vas-y, promo, vas-y. Bonsoir la famille, bonsoir. Bonsoir. Bonjour, comment? Très bien. Bon. Quoi intimider mamie au départ? Oui, bimate. Bonsoir la famille. Nazalaki na nzela nangana poser question on a mis communiqué peu na mon que live visa kaka. Bon. Nangana poser question mon mamilo. Est-ce que na carrière na yo et arriva que au bout ya rôle pas plus OK na tournage pas plus sur rôle mais au bout ya rôle on a pour rôle on a et correspond à la valeur na yo té au défendre ka. Est-ce que c'est déjà arrivé? Tout so va plus sur rôle pour éviter qu'on soit caché na yo à la fin. Obina sala kaka. Donc on va passer au tout. Donc question dans est-ce que déjà tout le monde qui va passer au rôle au boy rôle on a pour rôle va passer ça ne correspond pas à tes valeurs ou défendre. OK, non na boya rôle té. Non na boya rôle. Et l'autre discute attends mususu mixing et le cas bien té. Oye bo bacho na famille moko oza na mbongo mais oye la bilamba ya bien té, tu vois. Wale mtoko sa kanda o bibo mais c'est j'ai. Il faut loyer bisanga et musuta mususu encore belle azala tam so oye boye. Oza na 5 tableaux. Mais ma première qui a 18 tableaux. Imagine toi 18 tableaux. Autant de oza 5 tableaux. Au moins comme ba bomba c'est la ngai quand même bina mbono kozonga na onka bobo tamadi mais bomba wala tango sima donc elo ka batam susu bisonya sata yolanda zana zoyoka. On discutaka donc à part ça ba question rôle en tout cas rôle nyonso na bandi na bina mutali boma oza gizenge oza la mosi ya pasi oza la mbongo oza la bwedon biso nyonso bapesa biso to sala on peut toza ba artiste bien formé. OK, d'accord. OK, c'était ça ma question. En tout cas, merci beaucoup de la présence de Magali TV. En tout cas, ça nous fait beaucoup de bien de vous voir, de jouer. On vous aime beaucoup. Et voilà. Merci beaucoup, tonton Promo. Merci beaucoup. Maman Nana Poïd. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Maman Mille. Bonsoir Miloski. Bon, so bon, Mathieu, bon, dim normalement va voler. Mamie, moi pause peut-être parce qu'il y a déjà un problème, il y a charge. Donc, oui, maman Milo. Miloski, bonsoir. Bonsoir, oui. Hey, maman Milo. Bonsoir. Ah, nako, nana minga olobate na wapeso ka ba félicitations vraiment. On aura très bien. La chose ça kana pinda oza vraiment inactif. Non, wana tala. Ekanzamba pambola yo, pambola na yo en tout cas okende liboso. O mela suko sa msala kitoko. Ekanzamba pambola. Merci beaucoup. Merci maman Nana. Belle Candy. Bonsoir tout le monde. Bonsoir maman Milo. Bonsoir Belle. Oui maman, désolée, na une retard mais na koti quand même. Question na liboso eza, est-ce que zaka na rôle moko o yo moko lingaka ba pesa o mais non ba pesa o te. Banda o jouer. Na TV dans la rôle non na j'ai en pété.
Je crois film nalingana za soda commandant. Donc chef penza ba soda. Oui. Et oui. Ya pas c'est comme moi bien mimi. Teni ya taille non des homona la te. Eh, mamie, on est à ça. Parce que deuxième question et dernière. Est-ce que la carrière Mobimbe c'est arrivé au décido tika complètement? Non, nous t'es. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Maman Win. Merci, belle Candy. Merci, Mamilo. Je crois, Ezaki, dernière question, la biso bateau, matasu bateau pour la question qui Mamilo, si tout la nani, na biso moto sala awa, bien un flash. On va répondre par oui ou non. On a besoin de développer ça. Oui ou non. Tout court. Tout banda, Mamilo, tu es prête? Mamilo, maille ou bière? Pardon, na bière. Ok. Ok, Mamilo, fufu ou kwanga? Fufu to kwanga? Kwanga. Mamilo, vrai ou faux? Vrai ou faux, Mamilo est rancunière? Faux. Mamilo, hey, Mamilo, Kinshasa, to Poto, do Congo ou Poto? Poto. Mamilo, Kinshasa to Poto. Poto que ne beta tout. Poto les gars. Oh. Voilà, oui. Mamilo, pondu ya mai to ponda limbondo. D'accord. Yasuka, moto ou 207? Descente. Ok. Donc, merci. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup, maman. Descente, hein? Ok. Merci beaucoup, Mamilo. Ezaki plaisir. Lelo. Vraiment, au sali biso ba bien, ba fan no bazaki belé, ba famille bota pe bazaki belé, vu que balina ko mingi. Message ni asuko ko lancer na ba famille bota pe na ba fan na yo 1050. Bisi ba oni na pokwa lelo. Toka. Le ba fan na biso bolongwa ba fan boko ma famille bota. Toujours. Voilà, toko ma famille. Ngai ezaki vraiment souci na ngai que ba fanatique ou bien ba chroniqueur ndenge ba nani ba journaliste na biso ndenge belle azana ba journaliste na ye ba sacha na ye tout ça nini tovandaka na biso tovendre bango na marché tu vois tolakisa bakalite ya bandeko na biso ya baartiste yango famille bote ezosala eloko nazaka nango na motema nasala mpe mission moko naloba nalobi olie tobobi yo oza journaliste ozolekaka ofingaka omoi eloko te ve quand même kosala ta osala documentaire ya sa carrière na ye bandaki na place akomi na place boza na posa akoma tu vois ekosala bien au lieu que bolukela ta bamarché artiste il faut bolukele bamarché bapublicité mutu mo aza na savon na ye boye Mamilo vient yo mutu osala savon oyo ya bato ya mwindu bozo propulse baartiste au lieu bofingaka en tout cas oyo
famille bote zo sala yango ze sengola o fungola Facebook o moni longa mami o fungoli o moni longa artiste donc comme partout sur basengi yo tindala biso affiche mo artiste to banga soute pas ces ailes soute kende ka na famille bota ozui na image na tindi donc félicitations nzamba sa bino bolamu Alléluia. bozo sala famille bota leader oyo ya bino oyo biso tozojue pa na ye Belvi Kandila patrona place bino bolinga bokomisa ye yango bomonaka azosala mosala makasi po ayebi ke na nsima na ye mapinga ezali babere vert baza babere rouge bazali toujours babere bleu mpe bazali oyo ase ya mai baforce navale donc nzambe apambola bino modele bolingi biso bolingi tokende liboso. Merci beaucoup. On va faire bino ba moyen parce que tant que ba moyen des hommes ebele te mais na lisanga nde tokolonga bino bosa musala bino biso beto sa musala biso merci. Merci beaucoup maman Milo en tout cas merci beaucoup na musala bino pe beto sala nzamba pambola bino abakasu maela koleka surtout apesa bino toujours makasi poso maman Belvia na posa na bino to plat partout au bord na posa na yo okendo sa musala na yo osala ngona makasi po osunga bandeko na ngami bale wana na bosa ni bakombo mais c'est pas grave na pesi bango kambo te place baza na mai bon to comme na souka la famille mamilo oui. Pardon, j'aimerais qu'il a vacciné comment pour la maman Milo. Maman Milo, Benny Award arrive le mois prochain. En tout cas, cette année, vous avez vraiment beaucoup joué. Est-ce que vous souhaiterez passer un message à vos fans? Parce que le vote, on commence déjà le mois prochain. Est-ce que vous souhaiterez de passer un message pour vos fans qui vont voter au aux alateurs parmi les personnes au Bakozo après cette année? Oui, en tout cas, cette fois-ci, la ligne pena zala parce que nous salanions sont sanctionnés par un brevet ou bien par un trophée. Donc, nous salons ça la brevet, exactement ba trophée, exactement tout ça, nous salons malamté. Donc, ba fan nanga onyo so bolingaka maman Milo 50 mai grand moi ça ndela nino. Oya mbiji ya mungu. Oyo ça musala bozo la bonne tenga. Cette fois-ci qui batie parce que l'autre fois, on botiaki la catégorie botiaki na zala ito. Bo ça fait fort tout au biso na ba catégorie pour ba tu fais bazwa moyen ya ko voter biso. Ça na ngai qui batie kaka Milo bo voter tout Milo pour atombola. Mon fait et le salaire. Toujours. Mamie, le toko nzembo na te ba. Olimo ba sala tambo 100%. Non, c'est bon. Nzembo na oya oba ko voter lo ezaka nzembo na ba député. Mama na Mama c'est kitoko. Bila Mama si ya mwindu. Bila mama Milo en tout cas, merci beaucoup. Oui, donc tu as vu ce sentiment, oui, tout ça, nini? Non, pardon la famille. Le podcast est à la carte, enregistré, donc il y a un temps pour tout. Donc, merci. Désolé en tout cas. Pour ça, m'a mis le pourquoi le silité, mais en tout cas, tout ça, les live à 1h30 ou 2h. Donc, non. Finalité, il a dit bon passe. Oh, sorry, voilà. Maman, sorry. Sorry. Mamie, so, modérateur, so, beaucoup qui t'a mamie, là, qui opé, mané. Merci beaucoup, maman. Merci pour notre temps, beaucoup. On t'aime beaucoup, maman. Maman ministre. Moi aussi, je t'aime. Merci beaucoup, maman. Bisous, bisous, bye.